La vie mambo mingi, la vie mambo mingi. Atini milano. Loko bolingo damba sala ya vraiment ndenge. C'est damadi tout. Loko bolingo damba sala ya vraiment ndenge. Bana kini bana de partout. Tout le monde. Vous abonnez massivement à la chaîne des Zambakam TV, des Zambakam TV, des Zambakam TV. Soki nzamba zaki mutu. Mais les chaînes alinga bana otala linga zala yango. Ba nous a kitoko awa to singa raté. Ah to bana ma bien politique musique. Réseaux sociaux donc vous abonnez massivement. C'est ça la bien quoi. Frédéric Lendo. Azata nasira sakovibrete. Ah oui, bonjour et bonsoir à vous très chers amis internautes. Je crois que vous êtes nombreux afin de nous suivre. Bien, c'est votre humble serviteur merveilleux Kodituka, maestro de la presse congolaise, Naibike Bozali, Ebele. Là, je salue déjà la présence de le vieux Ndoudi, le nouveau riche, pourquoi pas, Marie Gorette, Balobi, Marie Gorette, sans oublier Léna la Zaïroise, petite terre propre, chef d'état-major Papi Kawaya, chef d'état-major Papi Kawaya depuis Paris, et sans oublier le vieux Patrick Ndendaki, Nzambe abate la bino et pas wapi bozali en toyebi bisonnion surtout vent ya coronavirus o wapi et frappé monde mobimba lelo ezana kati ya Kinshasa. Et c'est pourquoi j'ai bien voulu de réaliser cette émission avec l'un des artistes de notre pays, c'est lui que nous avons l'habitude de présenter l'émission avec lui. Donc il est penato mesanana ya sololaka, mais du moins ezala ya babezi aluka babezi a palula bato babezi mais les abezité. Les pena ezaki non azati se reposer abenga malamu maestro isaninga mawale lo bato bazokufa na mboka na biso coronavirus et kotime bato ba obetango kara bato ba ondimate. Alors c'est pourquoi na linga kito solo na ye azali wana boyebi mwana mwindu TNT balobi TNT Mobutu mwana mwindu Mobutu. Donc, il est là tout près de moi. Je serai très heureux de vous présenter cette émission parce que Naye Makambouki Naka bien. Naye Ezalaka Yakolia Yakomela Peaolata. Nako Sokola Yemoninga Bakisi. Tente Mwana Mwindu, j'ai vraiment pleinement plaisir à vous présenter l'émission. Il est là tout près de moi, mon invité d'aujourd'hui. Nako Lubani déjà. Bonjour Mwana Mwindu. Bonjour, bonsoir, mbote na batu nyonso o bazui occasion ya Rolanda biso na Eza Makambo TV. Po Eza Makambo TV ndeza makambo. Na pesi mbote na ba fani tout, na batu tout o basepelaka na mwana mwindu na o basepelaka na ngate, na pesi bino ba mbote ya trop. Tozana sango moko boya mawa o mondi mobimba ba yebisa ngo ezokomela ba mboka tout. Ba mboka tout Eza maladi moko boye frappé mondi mobimba. Mais ngai contribution nanga oyo nazo senga na bato nyonso oyo bazui occasion ya kolanda émission oyo Eza Makambo TV occasion na ngai oyo ngana ko contribuer na maladi oyo eza kaka prière à part komi batela nde tozo mi batela bongo na lolenge bakonza mboka batalisi biso fo mi batela fo zala boye fo sokola maboko kozala place bato baza ebele te ata tozo salango tobosa na prière te le sambo ezala na biso batu nyonso tozo protéger ndenge bakonza mboka balobi to bakisa pe lisusu kaka le sambo pour ça le sambo ato o protéger o mibombami soki ozana le sambo te po maladi oyo eza pena batu ya mabe o eza ke batu misala mabe pe ba profiter makama na simaka ya maladi oyo yango monique ya maeso ndeko konanga margi tozo protéger tozo bomba ma tozo batama to lenda pe na losambo et loko zo sala nga souci pe pasi komona ke ozomona ke ba artiste congolais ya o baza ba artiste o baza ba musicien ba joueur ba comédien to tsaka ba munoko pamba to nika ba polémique ba munoko nde sabo nga na danger fallait lobo aleki fere wera lobo aleki jibe toganga kaka pa ba pasteur pe ba lobo nga na leki nani ata même si ba comédien to zaka bongo ba mbongo na biso na to mona ke ndeza bona na au mona tam sous na Portugal ozo comprendre au moins tam sous Cristiano aza joueur mo baza muni na yebani au mona tam sous contribution na yeza ke au mona ke atali ke mboka na nga maladu ekoti moi chèque mbongo boye eye
pour contribuer na makambo ezo senga pour na protection na bango bongo na Congo wera yo wera olokosa na mbongo wera o contribuer nini jibe osaka na mbongo o contribuer nini ba joueur ya Congo ba makasi ba joueur yo kofi lo bakaka ko tala omoninga blo epesa nga bakanda nga foma mwana mundu yo na bio fasha pa mapa to kana émission o tout ça la tête reposée to kana ki tout ça la o kofi o nga na za mokonzi na za bona tonga bona ba immeuble bo na maladi côté na combat la komi kokufa yo kofi o contribuer nini eta que artiste nde ba artiste mususu ba o contribuer na bamboka na ba ngo yo mwana mundu contribuer na contribuer na bisi bango ba prière ata bazo protéger na prière mais ba sala ba artiste mais ba artiste tout ba sala ba vidéo ba ndolengeni ba c'est ba mi batela ba sala ba et puis pour ton information fallait à sensibiliser qui ba musicien oh nous tout ba linga ko tsama beaucoup afin que ba ba mbongo pour que ba sunga ba congolais na tango ya confinement oh ba bazo bana na katsa banda ko yo o ganga kaka papa fallait na sima ko kocha coronavirus wana na Europe a contribuer les sous fallait ça ni oh so monika c'est malade donner panzani Europe mobile panzani isa pour na fali ndenge ni papa tika mablo yo zelana yo tala la place yo tala la place ya ota maramna o tout ça ngala ba mama solo ngatala ni ngala lo bakabo solo mwana muni mobutu sa botana makamona lo beza solo so ki monika malade donner panzani Europe maman ba ko kufiza fali ndenge ni oh yo monika avant concert a fallait betama est malade donner zaki na ba pays mususuti avant concert a fallait betama malade donner zaki na ba pays mususuti ba yo kana ba Chine ko betaka concert fallait beti concert boy. Après 2 semaines, Europe est tombée. Europe est baby. Moi mundu yo est-ce que zelana moi mundu yo est-ce que maladie yo mambo zolo. Na yebi mamna zolo ba, mamna lo ba na yebi. Na yebi po na yebi ke avant fallait beta na ndule makamwane zalerité na Europe. Ezaki na mbonga msu na Chine. Concert fallait ka beta mika bou. Après 3 jours, Europe est baby. Na minute batwana banda ku bo. Yango confirmer que non fallait. Eza fali ko so bi na Europe concert wana fala betaki fala beti concert wana na France batu nyonso bakotaki wana bazaka ba na France batu bakotaki ba Italie bazali batu bakotaki ba Chine baza mutu mususu malade wana azali na Chine malade wana ekuya aza na Chine mais bakangaki non ba avion kita te ba vie banaye ko mata nango ta mususu aza fan fali autaki pe Chine fali muta pandi malade wana na Europe na concert na ye. Bien très chers amis internet, tout le monde a koloba ça n'engage que lui, ça n'engage que lui, donc c'est que allez-y comprendre que moi la monde aloba ne karaboye, aloba ne ka yango bien TNT bosole les gars. Alors moi la monde est-ce que donc au moins la mamango zo kindele. D'abord, est-ce qu'il y a solo pena coronavirus dans le Congo? Coronavirus est dans le Congo. Coronavirus est dans le Congo. Bateau bazu malade wana bazali. Mais dis-moi, tu es dans le Congo, dis-moi, il y a des gens qui sont mouqués. Non, il y a des gens qui sont mouqués. Non, il y a des gens qui sont malade, il y a des gens qui sont ventir. Il y a des gens qui ventir, il y a des gens qui batu ba molaire to landi na landi molaire na parler na molaire jour na zo ba ndebe coronavirus yo eza lokuta eza ba jabata ya gouvernement ba olinga ba liambo lokuta wana lo bakion molaire lokuta makambo eza solo malade eza solo batu bazozwa ngo batu bazokufa ba ventirité ndeko na ngai à part komi batela nde bakonza mboka balobi ngana yo photo protéger to belela tata nzambe a protéger biso pour ba ventirité ndeko na ngai malade wana eza boma oso comprendre na Europe kuna obinga na Europe kuna batu tout auto soana bango e sala ke ndeza bomo amunda loba makasi yo peso to kuta no za kitoko webi na mnitu bana ba parler ba obimate bazo bimate bana ba parler ba ventirité ndeko na ngai ya nga contribution na ngai ezali ya émission ona sali contribution na ngai eza bandeko à part ko protéger de ba konzamboka ba lobi ne ba limite ba tieli biso ndenge ni tuko sala bokono ne zo biso te lo sambo o eleki lo sambo ezate o eleki lo sambo na mone na bonde to so no bu na obanga ba ventirité mais ngai à part ko protéger na tina le sambo liboso après protection na sima mwana mundu yope
munoko lingi munoko ne trop to occupé to zope yo monolio ba bingana na ndako tsela munoko ipare olimbu ngabatu tente yo olingo ma vie sérieux te ba bingani nga oui na ndako ozalaki to yebi ba information de Jésus ndako ozalaki ozali susukuna te ba bingani yo oui ko lo bete la ngotolo maestro yebi Congo tolingani te Congo tolingani te sona bi Congo tolingani te Congo vraiment tolingani te yo lelo yo na pona makambu na yo lobi ke Congo tolingani te Congo tolingani tangu yo zolo bakara ke fali muta koti ozo funda ndeko na congolais ozo kwa kize na ba fausse information to na ba fausse accusation ke non ye muta koti si coronavirus po to na lo ba bongo po na ba preuve ezani ba preuve na ngai fali fo ndeza bo concert wana betaki alu balika na mission soka ba français quand ndem to bakotaki bato bakotaki bamboke belé yo yebi alors tente ba bengani na ndako pona nini ngaba makambo wana ba bengani na ndako eza banga ba bengani na ndako te ngaba bengani na ndako te eza contrat o nazalaki nango na manager na producteur na nga po nga na yebi nga zanga za de manager yo yebi to rolo ba te quoi ba contrat o nazalaki nango na producteur oyo to sinene ba mikanda ya makamba ba filme contrat nga na ye esili contrat nga na esili po ko banda na ngai ko banda vie na ngai to ko futela to ba palais na vandi eza palais wana na vanda ki wana te o ta musubino boye baki ndeza boza contrat de esili esengi fona quitter pe milieu wana na koma na milieu mususu ayango zonge pa ba boti yango zonge pa ba boti nga zonge pa ba boti na ngate webi bino ndebo pindula makambo makambo ezate na o ezalaki te na boyoka te tente to za réaliste ti ah eza pana yo le problème c'est dit yo olinga ko tout abat yo za wa mama na rankine so zuli kama bato zoli kama man awa o betango dada zoli kama po bata sala business ya kalamu o betango dada siko yo mutako tite makambo ya ndeko ya man na makambo ya petit na nga pomba ya bezi na ya salaki else makambo bezi wana mamna lobaki za lokuta ezalaki ya eza la lokuta eza la solo te ba yo sko likamba batu yo likambo ya batu ozwila ango mutu yo likambo na yo ningi o komisa ngo grave likambo nini non ngana na ndako mona mutu na biminde ngana biminde na biminde mayeso mona minute oyo na futa lopango bimba na salongo na futa lopango bimba na salongo pe koto na vandaki ezalaki lopango mobimba mais tozalaki ba porte misatu mageza ki ba palais wana siko na tongo ba na mitu vana na salongo vana na salongo wapi na to vana na salongo bimsum awe pana aiza pa mère na biso aiza pa maman na biso na yo ko timbisa maman na biso na yo ko lendisa ye à part ko protéger ndazo protéger na yo talisa ye abosa na le sambo te pende aboso de sise mission na ke shinga mwana mwino tika buzoba ko ya maeso omoyeba ninga na yo maeso yo kana bisa yo omoni ngane na zabwe ba relation bango bazana ya ebi yo soki ozali pa na yo obenga nganto sala mission na palais donc obenga pa talaka obenga pa boti maeso coronavirus ndeza befo mi batela ozo comprendre na kimi shinga po ani bato ba ka luka nga trop kuna shinga ndeza bo rendez-vous na bato ezalaka trop yango monike naza a na famille nanga naza na mère na biso na famille nanga maman Marie Kainda na bandeko nanga toza awa tozotala ndenge makambo ya mboka ezokende nde mokonza mboka lobi to se protéger na ba limite to alobi nde to solo pena bandeko nanga to se protéger mais to bosa na pe prière te toza ana bandeko nanga à part que se protéger to ana ba prière o to sambela ya libote na biso to sambela pe prière pona ba connaissance to yebani na bandeko mususu ya ba famille na ba famille mususu ya libanda pona na famille chrétien to ana ba prière. Oso comprendre maeso mais yeba kake bato baganga ko bataka munoko omoni mokili to lingani te ndeti yo ngana loba makamba solo omoni ndeti bato bataka minoko yo yebi na bataka munoko onga na danger oso comprendre maeso omoni biso na biso ba congolais to lingani te to lingani ata mokiti surtout ba comédien même si ba musicien to tango monaka ke na tango likamuto comédien mo akufite msamo azwi likambo ba présence yo mona ka bilunga bato mona na pesa likambo wana ezalaka na okaka bayaka na bango kaka kulasaka bilungi
mais tant que mutu pas kufita na maladie comme des mon ba yola longi ba to mona lokwa zana souci ya mutu na nzoka nde mutu akento ala pena kento mutu ngo pa yota. Bien très chers amis. Yebelo ko moko. Mwana mwindu ngai nazana ba relation oyo o tam susu. Omoni relation oya ya ko zana relation tam susu. Bato baganga wana akoza na 20 relations mais ngana na 2 relations ou eleki 20 relations na bango nga nazana batu oyo baza pembeni na nga ba conseiller nga batalisa nga o kompo ba isa nga mobutu tambola boy loka ba Miguel Tuzolana na Paris ba minute na micho kutundeza bo azana Italie akendaki boulot coronavirus ekangi pe ka mpanda boulot kuna akangami kuna moya zonga Paris na micho ezate Aza bien. Aza très bien. Il prière heure nyoso. Nzamba robatele a protéger li kamomo il a été et la famille n'a été. Nga ba tuluka ba Miguel Tuzolana ndeza bo bato ba soutenir nga na makambutu. Soutien na ye ndeza bo e pesé à 30 personnes. Nazala ba tuluka ba Monique Kalinga. Ba masala nga ba stemai batika nga te depuis États-Unis ba conseiller nga ba idée makambo ebele. Ngana mutu mobo na lenga eloka mutu te mutu pa bangisa ngate mutu ntim na ngate ngamu ke oyo koza nango lelo ngana za nango te yo leki ngate me ozinde liboso nanga o tamsunga na kozwa lobby ezala tamsusu puisque oyo za nango Moi mundo ozala kana mwana ozala kana mwana dejo bota ozala moi sinon o zaki pina moi spina mama pina pa ko bon mère pina pa ngai bwana dis-moi ozala moi so yo na balate na fiancé na nga na Paris na otanga kombo tepo tolingani te na otanga kombo bazu kombo ba kombo loki na ba Facebook ba kombo utalise makambo ezala raté na makambo na sala raté ba jeune ami osala yango wana ba jeune bango ne ba sala nga na mutu mo nga na mutu na sala ba jeune bango te ba jeune bango ba sala mais na otanga kombo te nga na fiancé na nga na Paris na otanga kombo te ba oye ba pe fiancé na pour kala mingi te ndeza bo décembre nga na makambo na décembre. Bien très chers amis maestro yo nyoso mona ka moi mwindi loka lobaka trop na lobaka trop pour le ba trop na décembre ndé ba confirmer na bala na décembre fiancé na nga na Paris na temps na komote na bala na décembre ndé na bala nga oyipsa ngata na litoit di bala na nga pesa na ate yo oyipsa na litoit ba bala out ba bala out oh baba nga baba la mwasi ti on comprendre mobali mutu abala ka mwasi siko nga na mwasi te ngani na ko bala mwasi. Bien très chers amis internet, nous sommes déjà à la fin de notre émission Noir et Blanc qui a été présentée par moi votre humble serviteur Merveille Kwedi Touka, maestro de la presse congolaise Balobi Marie Goretz peselanga negono to solo na mbote c'est combo échappé nga mais du moins azali awa na lukango na monité Balobi yende makambo pesa ba exaltation le na la zaïroise babi mikolo yo a sokolaka mai ya ba virus na ba citron Balobi coronavirus confinement na kata palin balobi pena nzambe abatela bino pa iwapi bozwami balobi bino tout nzambe abomba bino balobi le chef d'état-major Papi Kawaya nzambe abatela yo le boss André Ngambo nzambe abatela yo madame Grace Ngambo na bana nzambe abatela bino tente to déjà na suka ya émission to closer déjà au pesa batu oza synthèse ya émission na biso le message clé ya émission oyo message nanga eza batu nyonso o balingaka mwana mwindo aza wana yalobaka bosolo pona pana bato baotambusa musala na bango bien te nga nazalaka wana po natalika otambusa musala bien te na laksi oka nga laksa lik na laksa na likonga na laksa oka twin avec comme mutu na yo tona gogola yo faut déjà o se soigner pour to mi biso ba artiste congolais to ba valeur na biso te to mi sambusa surtout na libanda bazora biso grave danger mais biso moko to miyeba auto zate yango moni ke ngai na betaka sete pa bandeko na nga ezate ka sota na omoni ngai apama ma théâtre na cop na sala o comprendre nga na filmaka na ta chauffeur ozo comprendre chauffeur oza compagnie na za engagé na kini kinoise
naza chauffeur ya l'état oyo ezaki na matricule fin du mois so bafuti bafonctionner na leki na zumbongo à part théâtre sikoyo bandeko mosusu baosala art oyo aosala okandini nga naosala art oyo ndi na boye ko mpona zwa relation mo boye libanda nazwa relation mo boye na Amérique mwasi ndi aboye famona na yo balanga funa boye sikoyo ntango yo osala ngo mpona bongo lobby oyo bando ekoluka ozwi te siko otika sikoyo ntango yo otika obeti bane combien bane wana lifalo ozala no ata osala no mpona no mosala mosusu ya kosala yango moni ke bandeko toza na biti ya kosala mosala oyo toyeba elo nini tozosala quelques salutations mwana mwindu komi na suka nde nalobai kaka bato bakolanda idéologie on a même sika na monde internet gag sans tabou moins de 18 ans au moins na memi gag sans tabou moins de 18 ans bana botala te na memi yango idéologie ya sika bilei on azo lesa bato ba fan oyo ba sepelaka na mwana mwindo là pas yo mto memi yango ngam na memi yango gag moins de 18 ans gag sans tabou bana batala te mwana mwindo mta memi yango na beti tanta na pesi plan et pesi makambo yango monike bo consommer ka ko landa ba vidéo nanga na préparer pe makambo asika ndeza boye lelo toza le 40e le 24 le to le 24 soki ezalaki makambo te o to na 3e mois o to na 3e mois soki ezalaki makambo te ya maladie ote ndeza bona fin 4e mois oyo tamusu na ngana za na Paris ozo comprendre na ngana za na Paris na fin 4e mois oyo marge ka makambo ye so makambo eleki toza na ba Paris to kende makambo susu o ezaki yo maestro pe représenter makambo to rosa na Paris kuna ozo comprendre ba artiste pe le rôle biso ba o na Congo ba mingi te ozo comprendre ngai musala o eza musala nanga musala o na sala kite po soki na sali yango maestro na bwaki libanga akabeli ngai te na ina maestro na sala musala o pona mabanga te na sala musala o pete pona ba fan ba hotel biso wa sepilanga moi mundu bwaka nga to na connaissance to sali na ya to sali banda etinelanga $100 etinelanga caméra te na sala yango pona bongo te mais bato ba nga na lingaka mutu aza na posa ko soutenir nga ndesa boponga na yebiki so mtana posa soutenir yo o senga ete ozo comprendre mtana posa soutenir yo o senga ete na pesi mbote na bato tout balandi biso ba jo occasion Olanda biso na oba sepe na ona lobby na ba oba sepe te nga linga ka bino je t'aime I love your story na bossanité bandeko nga tout ya ba comédien oba za na poto oba bimali banda partout dans le monde oba tiraka Congo na pesi bino ba mbote ya trop na bossanité Herman Kasongo na pesi ba mbote ya trop na pesi mbote pa ya la président la Duchesse Igor 2 minutes Sida Bilele na bosanité vena biso Jani apo batu baze belé ba masananga ba papi Kader ba masananga baza asiluzolo masananga lisusu o azalaki masananga muso azalaki pa ya te yo yebi maestro azalaki pa bobo masananga azalaki pa bobo mususu boye Mouscador. Bien très chers amis internet, nous sommes déjà à la fin de notre émission Noir et Blanc qui a été présenté par moi, votre humble serviteur, Merveille Kweditouka, maestro de la presse congolaise. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je vous rappelle que dans mon plateau, j'étais avec Mwana Mwindu TNT. C'est avec lui que nous venons de réaliser cette émission. Mes big dédicaces à celle qu'on appelle Lena la Zaïroise, encore et toujours Marie Gorette, le vieux Ndoudi, le nouveau riche, Miguel Touzolan na Paris, Balobi Miguel Touzolan na Batangi Singa Kombo Nunanko. Ngana bino to monani mbala ya sima.